Ma Mission TV, le miroir du monde. Bisoto Lingi, Martin Fayulu Azala. Félix Abomemamboko te prendre d'abord Azali est président marionnette. Basali lokola chapeau ya Kabila alatie étiquette azoko tamene étiquette bazo mona atamboli asali ba voyage na Europe partout ailleurs na poto ba sentir que le véritable lit du peuple est wana même lelo retour na ye bo monika otozana kati aéroport ya Njili biso to lobi boye bana étiquette Félix et le col à Zamouane et Tigé na Kabila, Basala qui dit Kopa, Boba doit pouvoir. Mais il y a besoin de pouvoir. S'il s'agit, il y a soulèvement populaire, tous après, tous au pouvoir. Bon monde est baqué, Moutoyo ya peuple à Lindi, il faut que ça ait consentement na bango. Ma Mission TV, le miroir du monde. En direct de l'aéroport de Kinshasa, Ma Mission TV en direct Awa. Esika toyeko ya mandeko Martin Fayulu bino nyonso boyebi Martin Fayulu azalaki nani depuis un moment awa azalaki candidat président et azalaki na population moko na sima na ye o batelemaki babaki bango kaka Martin Fayulu. Ma Mission TV c'est la vérité, Ma Mission TV information en temps réel. Toye lelo a na aéroport total ndenge nini ekoleka ndeko Martin Fayulu lelo akoyela biso kaka vérité des urnes to makambo susu po toyoki déjà kuna na kati ya la moka ndeko Moïse Katumbi nde moto akomi motu ya ko banda ko kamba actuellement. Alors tozana bandeko awa tozana aéroport ko tchepela bato ba mona ba yo kansa tozo kosa tozana aéroport ya Njili et bomoni population oyeye awa et kozwa Martin Fayulu. Alors un mot en direct avec honorable Mike Mukebai. En direct avec l'honorable Mike Mukebai. Oui. Un mot par rapport à cette population que vous venez de rencontrer ici à l'aéroport. Un grand moment de bonheur. Nos leaders ont fait preuve de maturité. Ils ont donné un bel exemple au Congo. Un exemple de dépassement de soi. C'est à féliciter. Tout le monde prédisait l'éclatement de la Mouka. Nous sommes plus forts qu'avant. Fayulu est plus fort qu'avant. Félix. Félix peut compter sur nous. Nous allons le combattre. Nous allons le combattre avec son pouvoir négocié. Un pouvoir volé. Merci beaucoup. C'était l'honorable Mike Mukebai. C'était l'honorable Mike Mukebai. Vous constatez, on est vraiment dans une grande population ici. On n'arrive même pas à faire des interviews parce que la population est en engouement à Mounene. Donc, comprenez, on continue avec les interviews à tout à l'heure.
maman bango bazokosa biso oza bakatumbista solo balingi baseme division na papa moko boyo aza ya mokolo kyungu ye nde moto alingaka asala babiloko na ye wana akosaka Katumbi aza na nini te Katumbi aza mutu oyo afonde parmi bafondateur ya Lamuka Katumbi azali akoboma mwana oyo ye moko abomi te preuve aneke ye yo nga aza katumbiste toye awa poto ya mwana mboka oyo biso tovota le président de la République démocratique du Congo Martin Fayulu Madidi toboyaki oyo bango banomaki mpo elakisi nango na poasa bakora yango meme bango moko kuna bakomi kosenga Fayulu yaka tobongisa likambo ya bakore Félix akokoka te akozika moto donc ya koloba mingi eza te IDPS bazwi conscience. Voilà, l'ambiance continue ici. Bino moko bozo mona population oyo lelo awa koyamba Martin Fayulu Madidi biso ma mission TV ndenge tobisaka bino tozali liso na bino esika information ezali litoi na bino pona nini te makolo na bino kokita en temps réel. Wana bozali komona population congolaise ekiti awa ekozwa Martin Fayulu Madidi. Alors Martin Fayulu Madidi awa nde esika toye bongo kotala ndenge Martin Fayulu. Et voilà papa, on nini? Bon, maman, nazo regretté nanu mingi na komona ke pourquoi dans le monde le président élu démocratiquement a matakana pouvoir te. Mais na RDC tozo l'accès kozala événement moko même bamindele bako sentir. Biso to votaki Martin Fayulu. Bazo mona atamboli asali ba voyage na Europe partout ailleurs na poto ba sentir que le véritable élu du peuple ye wana. Même le loyo retourne ye. Bon monika otoza na kati aéroport ya Njili. Biso to lobi boye. Bane ticket. Félix lokola za mwana etike na Kabila basala ki likopa pour bazo pouvoir mais ya biso pouvoir s'il s'agit ya soulèvement populaire toza prêt tozo pouvoir na biso pour monde yebake mutoyo ya peuple alingi il faut bosala ba consentement na bango biso to lingi Martin Fayulu azala Félix agomema mboko te pona nini d'abord azali un président marionnette ba sali lokola chapeau ya Kabila alatie étiquette azoko table une étiquette c'est pourquoi ozo monake biso na kati ya 100 jours Félix Tshisekedi égale 0 égale ba voyage égale soki banini awa akosaki biso alobaki il est démocrate. Mbala liboto yaki kotika soki 160 000 atikaki. Touroyo atiki combien? Touroyo atiki combien? S'il n'est pas là pour ses intérêts personnels. Voilà, on a Zanango, Yango. Je rappelle toute la question. Neko Félix Tshisekedi a sali déjà bientôt au Kokisa 100 jours. Yo siko to c'est la kaka makambo ya ko c'est la kaka Martin Fayulu. Félix Tshisekedi 100 jours est égal à 0. 100 jours est égal voyage na ye na camarade na ye ya Kenya. Botala nan président oyazo prêter serment. Président kaka moko ya na mboka. Est-ce qu'il est légitime? Il n'est pas légitime. Soko tali Félix tanga soko uta pa poto. Azo yawa talanan aéroport bakoya ko yamba yabo. Rien. Mobutu azako yawa bato bazo yamba. Il ne fera rien. Les Congolais disent que nous avons. On va le faire en ordre. On les fait en ordre. C'est moi qui parle. OK. Nayoka ke liboso lobaki ke non. Lelo nani Moïse Katumbi a commis président à la Lamuka. Mais n'a pas cette information que avant. N'a pas cette information que avant. Martin Fayulu azala candidat à la Lamuka. Azala président à la Lamuka te. Alors eza ba partager moto na tâche na ye. Bango basala ke faut ya ko flatter. Basala ke faut ya ko flatter Moïse aya na ngamu na bango. Mais ba yebi très bien que Moïse aza moto logique. Aza moto alandaka nzela moko. Yango tolobi boye tomoni awa utoloba no Moïse yani président na yebi comme on a été à 100 jours 100 jours yango égal à 0 asa elo moko te oyo nyoto a promettre peut-être tozo mona ya za malobe belé misala muke 100 jours on égal pe ba démarche na biso
pour bisoto peuple azwa pouvoir na ye. Ye asali 100 jours ya kotamba ba pays oyo amonana nute azwa chance ya komona yango. Toyebi te pouvoir yango akosilisa yango na ba voyage to na kati ya RDC. Merci. Alors on est avec une femme. Alors cette fois-ci nalingi toloba na mwasi pe loba. Tomoni basi pe baye. Alors maman yo na part na yo oye kosala nina ayo. Premièrement, merci pour Namaloba. Nayeawa Koyamba, président élu légitimement par le peuple congolais. Monsieur Martin Fayulu m'a dit, Koyamba est une ambiance aux alliés qu'on constate. Quelles sont vos impressions déjà? Comment la population? Premièrement, président Nonaye était vraiment, il y a un fort engouement. Batoubaza tellement motivé comme tu ne peux pas imaginer. C'est-à-dire vraiment que c'est le président où le biso vote, qui est président où il a qu'on refléter réellement voir na biso. Il y a vraiment les sentiments étaient au rendez-vous. C'est quoi votre souhait pour aujourd'hui? Souhait nangeza que ma communauté sur les Kamalamu, ndenge programme est établi. Président. Après avoir Koyamba président, Tokokende Malem Bettina terrain ya Sainte-Thérèse, terrain terrain de la démocratie, des Sikawana président na biso, président ya ba Congolais à tenir meeting na ye. Bon, nga eloko ko bakise zali te mais na ye Koyamba papa na nga. Talaka peuple congolais to vota ke makasi Félix ba voter ta bimi ndenge nini eloko tozo déclarer yango wana bo bimisa ye tozo déclarer une autre s'il vous plaît. Maman pardon. Juste na lingi un peu na éclaircir batundenge batubande kolobaka la muka e kabwani Moïse Katumbi alongwe boena boye. La Mouka est outil kolongwa plateforme électorale et comme maintenant plateforme politique. Puis dans l'icolo on a en tête président Ezali monsieur Moïse Katumbi d'une façon trimestrielle, c'est-à-dire pour 3 mois. Après chaque 3 mois, barobanda ko changer ba président. To peux si merci na ba leader na biso ba ke toza de cœur avec bango. To ko soutenir bango tina suka tindenge pouvoir na biso ko zong et pas na biso ko zong et pas le peuple parce que c'est le peuple qui est le souverain dans la démocratie. Puis ils en a fait mon côté aussi ko déplorer de l'autre côté ils en a comme militairement bezakuna et ça là ba partisan oyo ba outil un télé de l'autre côté ba en aéroport pour na koyamba président Martin Fayulu président élu mais soudainement ba comme on a quand ba militaire on a ba kangi bango ba beti bango d'ailleurs sérieusement ba yo comme vraiment c'était triste et ça comment peut-être ko déplorer ça malamuté pays ezali démocrate biso mutu na mutu azali libre ko sala o ezali malamu na kolanda mibeko toke or ya mibeko te biso za bato la muka ezana bato mayele tozali ko suivre mibeko makambo esengeli tout ça ko partager ba même opinion politique te ce n'est que normal. Alors batika biso to jouir na liberté na biso ndenge esengeli. Merci beaucoup. Alors là vous constatez aussi la police ici sur place baye pour la sécurité mais on a aussi licité. Tozota la ndenge maramango nyose kolekela. J'espère que ndenge ba biso la police échangea. La police est sous la police a kalaté ya ko gazer bateau ya robeta masasi. Alors lelo la police oyeye j'espère qu'il y a pour sécuriser la population et pour garder la population, mais pas pour gazer la population et puis pour bomber la population. Voilà. On suit l'ambiance et on va revenir. On attend Martin Fayulu Madidi. Tokendaki le 31 décembre na Sambula pour voter changement. Tokomi na continuité tokokenda wapi. Toza kosenga na ba union internationaux. Bazwa biso solution. Mboko ezala notage na bato mibale te. Mboko eza tata Félix te ya Kabila te. Eza ya peuple congolais. 80 millions d'habitants. Tozala notage na bato mibale. Basi eleki lipa ekondi. Tolingi changement. Président na biso Fayulu. Bazongisela biso dollar mati. Toboy président continuité. Président protocolaire. Toboy tolingi.
Ma Mission TV, le miroir du monde.